tomo kile kelama isali mami buhe bele olelo ye bandite isali bambula he bele oyo moto mongwa ye esengo pesa etondi biso kati ya mitema bandeko balandi ya Vom Télévision ya kozala lisusu liboso ya baitando na biso na numéro na biso ya sika na kati ya Vom Télévision bomo mesano na nzela émission mokolo mwa lelo isika wapi to yaka lisusu kozwa bongo bwana ya maele pe bososoli ya koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo totondi bino botondi pe topesi bino bambote ya mingi na bisika nyonso iye bozwami bandeko bandi ya Vom Télévision tango pengonga ekoki oyo wapi toyebaka manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo tika to simba babuku na bikomeli na biso pona kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa nkenge mwa mibale kaka na bopemi na biso ya yambo pe sanza na biso ya motoba otosilaki bongo kokota mobu monkama na tuku misato na misato uta yaka bongo fumuki mbangu ndesika wape biso baindo tomonaki lisusu bongo nzela tobalisaka yango na manaka ya bapaya na tina ya bososo na malonga ekoka bongo kozala kasi ya motu eto singaka na bino boyeba kosimba penza malamu manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo kasi tokobalisaka na manaka bapaya tosimba pe toyeba ete mokolo mwa lelo kati na manaka bapaya tozali bongo vendredi le 11 février 2022 kasi ya motuya lokwa tokosianka na bino boyeba bongo kokanga malamu manaka na biso tika toyeba ete na kati ya calendrier africain tozalaka na mikolo minei na kati ya poso mokolo ya yambo mokolo ya konso mokolo ya mibale mokolo ya nkenge mokolo ya misato mokolo ya ntsona mokolo ya minei mokolo ya nkandu mikolo minei na kati ya poso mikolo tuku mibale na mwambe na kati ya sanza pe mikolo kama misato na tuku motoba na mine na kati ya mubu mobimba wana nde mikolo na biso kati na manaka tobengana milimo ya bapaya tobengana milimo ya lune tobengana milimo ya mars tobengana milimo ya mercure tobengana milimo ya jupiter tobengana milimo ya venus ya saturne kasi tobelelaka konso nkenge nso na nkandu ezali milimo iye kokumba maya malonga na kati ya bomoi na biso ya kozala ya mokolo na mokolo soki tokopesa tango pengonga na biso na etando ya bonsomi ya baindo esika wapi tokoyeba ebele ya makambo tosuka biso na bino wana te bandi ya Vom Télévision sena kopesa bino manaka tokoyaka lisusu kati ya mabota pona kotombela bambota maelamu kati na esengo nyonso na bino babotami ya mokolo mwa lelo bozwili bakwa kokomela biso te kasi na mosika bisika bozali totombeli bino bambota maelamu bambutukulu ya mboti na bino pe bayebo kosepela totombela bino bambota maelamu na Vom Télévision boyeba kaka na kobenga biso na ba numéro oyo ezali bongo affiché na site ando Vom Télévision tolobaka tango nyonso yambo ya mikolo mibale to avant 48 heures manaka na bino singi ekomela biso po ete ekoka bongo koleka na lolenge ya malamu lolenge oyo yango elongo bani solo balandi ya Vom Télévision tando bonsomi na mosika totombeli na bino bambota maelambu bambutukulu ya mbote pona nini te fumu kimbangu balongo bakoko babakisela bino mikolo ya mingi penza na kati ya bomoi na bino po ete bokokisa ebosile koyena yango na mokili lelo motama na yo lelo motama na yo lelo motama na yo lelo motama na yo Sebelina motama na yo lelo 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 esika epesa mela bongo nkumungala kuna eteni ya régie kotiela biso maye balengeli biso mokolo malelo lokola video du jour esika wapi tozwaka moko ya liteya biso na bino tokutani na sima ya elema oyo tolanda
Je ne connais aucun Français qui ait perdu la vie en Guinée. Je connais des ministres, des ambassadeurs guinéens qui se sont vendus aux puissances étrangères. Qui avaient la double nationalité. Mais s'ils sont la double nationalité, c'est leur affaire. Pour moi, ce ne sont pas des Français, ce sont des Guinéens. Ils ont épousé des citoyennes françaises. Ils ont eu ainsi la double nationalité par rapport à votre législation. Mais pour moi, ce sont des Guinéens. Monsieur le Président, si je vous comprends bien sur cette affaire, c'est 8 Français ou double nationalité, Guinéens à double nationalité. Ils sont Français pour vous. Dites les 8 Guinéens sont condamnés par le peuple guinéen. Ils ont été exécutés. Alors vous croyez que la logique c'est pour la France? La logique n'existe pas pour l'Afrique. Le sentiment patriotique n'existe pas pour la Guinée. La notion de patrie n'existe pas. Je ne voudrais pas répondre à ces questions. Nous voulons faire l'amitié. Tenons compte de l'identité et aussi de la différence. L'identité, notre commune volonté à coopérer sur la base de l'égalité dans l'intérêt de la France et de la Guinée. La différence, je suis guinéen, vous êtes français. Matono mingi lisusu kuna na kumungala na mai basili kochela biso mokolo mwa lelo bande ko balandi ya vwa mu television tolobaka na bino tango nyonso to kochela kabino za kana tina kopesa bino mateya o ekoluka kokumbela bino boyebi tolanda kapenza vwa mu television sans tendance et sans parti pris pour être nyonso to yina ngoni na tina ya kopesa liteya o ekokumba bongo boyebi na kati ya bomoi ya baindo matondo na biso mingi ezonge pa na nsonga nzila mfumu kusunkia muzana pana na ngola pamba te na nzela na bango ndi sika wapi biso tozi boyebi bwana pe bososoli ya kotelema liboso ya ba etando na bino ilongo na banengo akialaki opona nini te banganga ngunza ya mfumu kimbangu na bino banso bopesa ka biso tango pe ngonga kolanda ka émission mokolo mwa tango nyoso to senga kana bino boti kala katango noso brancher na chaîne na bino Vom Télévision pona nzela na yango ekolakisa bino ebele ya makambo na kati ya mokili bozaki biso sima yango ngato simba peto eba mokolo malelo nkenge ya mibale na sanza na biso ya motoba mobumo kama na tuku misato na misato matondo na biso ezonga lisusu na équipe technique mobimba ya Vom Télévision na mosala bazali kosala poto komela bino kitoko liboso ya ba etando tosonga maki na tata kwa kuya kala maisha kuna na sima ya kamera elongo na tata mbala manchadi la peine assistance ya émission mokolo malelo zalaki bongo na cordon kivuya elongo bongo na assistant tata bo nyenga kimia mfumu kimbangu na kati ya bomo ina bino na kati ya mokolo totombe na bino lisusu nkenge elamu biso na bino tokutani na mokolo mabiso mwansona ya lobi botikala mana Utamokile kelama isalima mibu hebele olelo ye bandite isaliba bula hebele uyu moto mokwa yebite